photo souvenir ata nzuluki lewa babwakaka te o babwakaka et pourta façon nazolela lewa yozoyoka yozoki pe ete Ludovic Piaz lero manitue ya kotala ngai ye omona ndenge misuni na mikuwa ezosila ngai mopepa kaina eleka yawe lero manitu ya kotala ngai na limite ke yokondima akomona ngai manitu na plaka na ngai bilamba nazolata ezotika ngai Ludovic susi etongeli bonheur lilita sanketuna avis déterminatif aliwa Ludovic Piaz yakotala ngai na limite ke yokondima akomona ngai le roi manitue caramba mame sokima ya miso ezali liziba ya beteste namour o nini lisuma ya bolingo etingaminga nzoto esesa bolingo liesovenga na place ya mias enamoka bolingo wijetenga poison na place ya formol Louis Mortier alop nanga ye oye bamela kafe bameli whisky pona na cimetière pepelanga domeze métropole esekule suka na tragédie mame bafana na ngai nepaka Salomo azala reine de Saba na ntango Samson yakomi Delila na filma Jésus ene Marie Madala na tour Alifa akomi bafana bafana histoire d'amour bongi na miso na ngai ezosimba te shu mbete komi boro bakreya mpo na ngai satwa naza nanga moto te o oyebi bien cher alingaka nayembela bebe na ngai alingaka diemba abezusa cher alingaka kijikiji abezusa nana alingaka nga mpe nayemba abezusa nana alingaka ye moko ayemba apasa nana alingaka nga mpe na bina nana alingaka ye moko ayemba balola ngai balola ngai nana ketchup. Méga entretien Cléboa Herman Emporio garçon mugondo Herman Emporio swagaboy moto kosala mikolo yo Cléboa méga entretien 555 biso kaka banzembo kaka osangisi biso Azem Sara plaisir na bato balinga la bonne musique hein bato balinga vraiment musique na biso balinga vraiment musique ya Fally Ipupa il sa plaisir on a général John Chibangu ya Jules Maswa big salut na yo vous a vraiment ébélé hein balinga émission de partout merci Mami Sabukasa et à ça et merci beaucoup à Caprice Miel Diamant Caprice Bobois c'est pour votre plaisir. Nyoka siya na mosapi kanga singa na loboko kasi na motema kanga singa wapie poison na libumu miele kokyo sauve yo susi na motema miele sengi ya bando sor ya mwana bato ekoni mpona yo musa yakopepa pinzali na miso na ngara po yekomisi matama moselulu esengo ezoglise ezokokofanda te suri elingaka te oderama ya miso mawa ebale ezangi mbisi te mepeshaka la linzala libale ezame amour ekelele affection brik na chantier comme akape ekiti ya mason
nga nazanga bafection okasaye amour ekomi libakwa mabe shiratielinga bomba souci de compte eza trike na boule 60 minutes nzoka 60 secondes vitana desamorce totarebetikano nawe pona muna yo kasa pona muna yo isa mama amour ekomi libakwa mabe shiratielinga bomba souci de compte eza trike. Mamie fidèle de cette émission Mégane Entretien, présentée par Priscilla Makangila, la Mégane de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers internautes de partout. En tout cas, merci pour votre attention à ce particulier dans cette émission Mégane Entretien et merci aux géniteurs de ce grand site de la nation, Tonton Mbanda, l'homme qui promeut et qui réalise. Merci beaucoup à vous et merci à Pichou Mangayaska, merci beaucoup à Herman Namporio Sogaboy, à mot de Mungondo. Et ça les cas plaisir en tout cas et je dis un grand merci au général John Chibangu, salut Mpaka, général John Chibangu, merci. Vous avez vraiment une belle émission Mégane Entretien de partout. Le frère Michel Nokal, leader patron. Merci beaucoup Nayo et là tout ça, Narata Mégane Entretien. Mode contrôle, to contrôler kama solo ba voyage, to contrôler kama solo nyonso na emani touch. Depuis voyage aki, tu vas lelo. Moi qui songi sala la ma bête. Bonjour. Bonjour Priscilla. Bonjour. Santé kitoko, batukande bota biso ba mona ke. Eza nzamba pesa makambo, apesa makambo. Sabi na remercier nos grands pètes nzambe parce que ene mtu aza mokela likolo na se et puis à part ça mbote ya trop na le king aigle mon boss Fali Poupa muto azosala makambo ke lelo emania zala ndenga za lelo quoi. Voilà le king matika la maza isali na ngoma bete olobi matika la maza wana isali o mabe mabe pourquoi ba tout temps na kota akutu na intégrer groupe na bano yo kati ovanda bo emania koti akoti kuna a voyager te la fois na we simba na ngote kuna na kati okutu yekutu na kokota ba voyage parce que jour na okenda pe sous poto nde ba noko bakei après ba dusu na habité so ba bakse sous nini ba lo ba nini non esa nga pasteza na bi ke eza musala tout ça bato to mesala déjà na mamonde kendaka. J'espère que continuité zali tour par tour ba o bakei bravo. J'espère que tout ça espoir bango tout ba ozonga bien et puis toi ba ozonga ba msoupe ba baksa na liste ça bien. Donc ça va pas déranger par rapport au voyage parce que ça la rarement musique est en la peine ma voyage ni surtout ba mboka mikili au bocho kendo yo et ça ramso ba oni a topé ka na no pema au comme un mur pour que to ba bon bon voyager ndoko mi athlète ça comme un mur kembit ba niki yo pena ba 12 mois pena vandi pena na nyora makipi bon dans quelque sorte mais bon nga pona na muniza bon te zaka que esenga ibongo esengi na bongo moni biso boss na biso salaka makambu selon vision na ye atali alobi non o akota ina neni akoti na nebo boye OK toke na oyo o zela oyo ya biso ezaka bongo ça dit que banoko ne ba keinga senga plaisir et ko déranger ngate parce que na mona déjà surtout ça na kini biso tout na Afrique déjà to voyager déjà et lo ko déranger nga makasi ça tom sous depuis na kota na voyager te na groupe mais dès que na voyager na déjà to ke ndobeta ba concert to zongi pozungi ozongi pe na pas ko scénario comme le foot na yo et déranger te ezara ke na manquer ndeka batu na ngai ba masana mais bon na bi ke zambi tumba ba ke bagarre ba bunango bien ba obetango kitoko en tout cas ba ya tout besoin na poto besoin na États-Unis besoin na Canada besoin ba massa bien et le kitoko alors parlons un peu na Canada ngo ils ont un problème c'est moi voler ba to ba ko lobela ngo moi mingi moi de trop fallait journaliste ba journaliste ba musicien tout ça là et le lot enfin maman ko kisami qu'est-ce que je peux dire par là parce que ça na kata fief dans kata base ya bon moi j'espère que projet ya boss tanga zwa ki yango na makambo tout ndenge basolo la na bureau momba je pense que na ndenge na moneli na ndenge pe makambo kendeli projet ba journaliste ezali na katite ouais so ezalaki non ga ma besoin salama kaka pour na lo bana yo tant que
Emani musicien naoza na kata groupe naza na kata groupe d'accompagnement ya victime ça dit pona ngai soki bazalaki effectivement so bazalaki banga bakende pourquoi pas ba voyage musupe ba Afrika bakenda rat ba voyage musupe to kenda kenda problème c'est la ba débat ba nini na ba page pourquoi faut ça problème parce que ndeto zaboy soki ba yebisa ki prise na projet na ye ke tshela biso pe ba journaliste là nga tcha bango mais tche bango te la vie continue bango pe ba journaliste on a ba sa ba émission na bango ba continuer vie na bango ba pe na relation na bango ti lelo na boss na fali bien ça dit ça na okate d'ailleurs bango pe ba équipe ba ya ka osala ba émission na boss na biso ba mission na ye na ndenge te ke no pona ba intérêt pona mamba voyage non biso na bango to yeba ndé to ça na bo pensilia to ça la pona émission pona makamba ya site na yo site na bino ke ndeki toko ba ta biso na musika ba sepia nango et puis boulot na bango pe ezo ça la pe bien na makamba na biso mais comme senga quitté na kati projet et ça en fin du monde te ba voyage les belé so esengi ko ba chape bango ba cha bango voilà so esengi ba cha et ça la paye bien et moi ba biloko ana to yeba ko banir ça la plaisir alors parlons un peu parlons Cannes parce que des gens bande ko koma ça la même mission na collègue même mo bo le ke fali pour ça na ouverture à Cannes tout ça là tout le monde na biso tout le monde ba égyptien ba ko beta to ita solo te ya fali parce que to yeba non alors ça la ouverture de mon équipe Bouba ça là qui n'a qu'à les cas qui et puis dans quand il y a 2019 il fallait à Fongola je sais pas si ils allaient lever les rideaux à mon année. Bon j'espère que sauf un premier s'il vous plaît sauf un privé zangaté moi je crois que ce qui présente quitter c'est que à Bengali Bango ba solo là qui et l'équipe dans les bons va comprendre parce que tiens équipe boya qui pambata qui peut na ba programme sous moni boss nanga déplacer à pambata déplacer avec ba projet ba makambu ba ko kale ba date makambu à respecter ngo quand ici les nango te quand qui nango bien ba op ba participer ça va ba op ba continuer nango total dimanche au tour na match Léopard na biso ba Hollande biso na pesi bango courage ba Léopard et bandana coach na ba tout baza délégation za kuna Aziz Makukula prêtre Aziz Makukula place Azali ko motiver ka ba joueur bazala toujours en forme makambo eleka bien quand les ana pas même te ki kitoko voilà na éviter ngani ngapata nga passement linga nzambe langa to kota to zonga mais est-ce que parti on a né comme problème ya langa nini okana nini onana babi fali pe fait partie ya bateau bazo dépraver la jeunesse congolaise na ba parole na ba nini banze mobo ba masqué mais ils a masqué ils a dévoilé déjà rendu nati lokola lo baraba bord ko betama ayelinga ba bord te zéro bêtise au fait nga ko do bord plan tout ça là pendant ngati mais ba bilo parce que so betama yanga nini yo seranga nini nga so se moi so yo kongo pe et pour yamba yanga nini yo seranga nini maman je veux que on lia nini question de sexe non bon mon précis là tous les artistes biso to sali moi je mon bob oh ils a pensé à bateau ba okanisa na te comprendre les lots sont totalement bien oh to benga ngoni awa pomme de main tu n'es pas française balingala na biso ma balingala na biso ya biso vuma ya biso ya merci ça dit bato ba biso ba yebi signification oh non obi pona nini ngape nazara te point est-ce que nga zala répéter tant banda obenga ngo bongo yokati tant banda obenga ngo awa kombo eloko lobongo na biso na katika ndo benga ngo kombo wana est-ce que kombo banda obengela ngo tant na ye yokati na okoma so na ina lobna ko lobango ça dit tant na botami na yoka déjà ba lobango pa ba père na biso kala ba père na biso banda obenga ngo siko ne banda obengela ngo te bato bata biso ebi kakati na boy sonné net ndozo kasanet po mabe vient na bino moko ya senga na esquisse quadra toto lande apa jeans a senga esquisse mais abimisa ka opene ya kafu na grand prêtre na mondo ya ndule faut respecter avion na so lelo ba ine na biso ebele bazate
totikali na bato ya minene bagrand baza so ebele te faut ko respecter Verambo vewana aza icône c'est-à-dire la mutuelle na ba vieux na ba petit na bango et puis pour la musique qui prévenez moi na été azo refléter papa na mobimba mona de boss na nga finga mutu rien à respecter ti les lois à na respect pas vraiment total respect. On comprend, bah viona tout amicolo à respecter bango master petit ça dit que Verambo botika no Verambo fana za vimo na pese kutu ba bon guérison ba sala de l'opération et l'équipe bien. Dieu est grand bien parce que mutu sou pas qu'il n'a pas que seule opération kufia mais nzamba sali et là que viona nzamba tala givement nzamba tala. Est-ce que bien artiste pourquoi vous allez ka onanja parce que le artiste vous pesa comment le bar déjà vous prédilecteur le bar et puis on sali gafa na fransango pour le bar pour prédire loko il fait kokisama faut sali loko il fait kokisama na invité banzeno boyemba ga iza banzembo msusu aux victimes il y a bolingomo quelqu'un de manie aux victimes même si on était venu voir na mozolela c'est les côtés en ce qui n'est ni mais ozolela par exemple mais à décevoir qu'on a parlé avec le concert non moni to vivre na mukili artiste ça s'inspire na ba moment presque tout hein mais mingi inspiration bien et à partir ba climat sur mes kimia aux en place mo batu bazat matema kelete moni tu ba kota ba ma campagne ba mbinza au vani place mo kimia aux en faciliter aux inspirer ça dit biso to s'inspirer na makambo zo le service social vie sociale hôtel attends soupe na rosa précis la chaussure ne ça va et mon talibo discipline nzolo ndenga la tara a inspiré nga na s'inspirer joli nenga betaka il joli n'est pas betaka le bouclier ça dit non sona artiste a s'inspirer na makambo to akutana nango na moment tout ya okota place tout et logo wa utala inspiré un jour au luka bimisango to bimisaka mingi so ipe lelo to batuti wa mutulo wa ngai nde to abutana makila rouge nde to zabo mais soki lona vivre na fille moko boy fille wana décevoir nga mon mouvement na dans la boule na tchena palais to vanda to continuer à faire mais ta mambasalinga komi déranger comprendre siko pona bimisaka pasi wana na kokisaka maramutu na yaka mbamoko na lela on a s'exprimer kana na loyembo na bimisaka kati na loyembo. Emani touch de Yajaki de Fally Ipupa, est-ce qu'il y a une différence de Yajaki Moulopé côté Basili côté tout ça la terre principale et de F victime de contrôle de Nyon Sowana, est-ce que différence est ça par rapport à ta carrière? Oui, différence à ma casse premièrement dans le bazana timbre vocal moroté de bazape na banzela moroté boss atana banzela mususu venanga JDT pas à banzela mususu parce que ils qui passi pour na luka moyena na kota na ben ils a ma passe mais tant qu'artiste à travailler à s'améliorer puis na continuer na ben c'est un peu ça. Côté carrière Jackie côté na victime ils a eu problème parce que tout ça on était en d'autres moins question tout ça moi kala en fait ils a eu un problème to longa comme ça na mbongo bitena kota langa et pas Fally Ipupa ils a qui facilité parce que moni groupe est victime leader déjà cop déjà ada de vie na ngai ya bandalunga côté moko sinking sikoyo et ça là que tant on a n'a pas vu dans la JDT tant que grand frère n'a fallu salir droit chemin et ça il y a décalage ça dit Nathalie ce qu'on a vu bofona ya tant on a ngina ya du monde a besoin ya OK neuf victime oui na non le bango bien artiste parce que longue mais c'est qu'à travail wana ba blon na bambo ça souster comme nous ga contrôle comme nous ga victime bien sûr parce que au moni veut dans la JDT banze monaye ils aura bien payé ma casse mais si koyo nazala ki troye parce que au longwe OK na côté mususu au faut adapter makambo yo kutikuna kuna je m'excuse kuna asala balbum mobo ya vite fait banzembo ebele parce que il faut kanga banzembo na parce que et tombata mususu bomi na concert mobo de tobeta nzembo bo parce que yo soye bien ngote aux yeux déjà pétrole biso benga mo pétrole pétrole au sopi pétrole
ça dit nos ana so ezaita musuto na voyage mobo libanda bakati la mer la mer ekatani ko parce que au BBC OK mbisa bino ça dit que eza al côté bino expérience morobo ça dit tant au quotidien de lelo babino bon Priscilla à partir de lelo bandisco au journaliste tala jour banda au moni ba moko non et au bandi mbala moko na droit RRT ce qu'on net ngapi na kota ça dit banzembo eze belé tellement on est pas ta fali pour parler pas ta baidi badiata et pas ta ba tu belé ya les bases ya fali opena ba bandi me mani lelo penza mani poste peut na kata na nini ezali parce que tout le monde a yo tout le monde a vraiment moi sika pena sindika chakalté mais poste était mais déjà à ma place au côté na place no rando ezaka que non tout à l'heure notre le bait era na senga ka non ba master pour ça na ka mo muke na fanda obi kalande zara so mati ngombolo otondo benga kombi ça dit so mati na ba bana onde zaiki tondo vanda ba 5 6 ça dit misuku bando telema mais ce ko ngai ntango ba bisinga ka ba pesinga ka ko bossa bibo o bandi cop mbala mona ye na bisika ba ya bon ya en tout cas na sepeli bo bande ngona ngande bo yambinga c'est bon merci mais ya o vende o muri kotoka utiki mo espace ça pour ça ka mo mukina chakiti na vanda na tina ngape bana na fandi sans dérangement sans orgueil c'est que non fallait pour pas andima capacité non potentialité na yo avant d'appeler non ce gars là il a un boulot, il connaît les boulots, il connaît ses métiers, il adore la musique, il aime ça vraiment au fond de son cœur. Jour que bossa fanda qui jour andima nga déjà na kota azara de na moi confiance na ngai ayo bakse sous confiance tant apesi nga chance na kat album abino emani sala vocal na nzembo boye ça dit na yoka na nzembo nguti na yoka nguti po biso to travandeni soto na studio so ba sinora lobby studio boye ka studio boye bo pa ba chanteur to koti bon bozwa kero bo sala bo eh mame soki Miami swezali liziba ya Bethesda na amour po nini lisuma ya bolingo etinga minga nzoto les rois ba isi binoka wana mbamo oh boye mbaka bongo tozui allez to bandi voix fondamentale bandi voici likolo succès nzembona na mbora manituana le champagne qui gagne on manitu succès nzembona na sala mi non ndeba ta effective parce que moi ida ba moko benga parti wana passe à bolingo na passe à ambulance batindi corbia na morga bolingo no moi injectenga poison na place ya forme et bembe nanga lui mortière à love nanga e olie ba mela café ba meli whisky baba kisish kuna na cimetière bembe nanga ya dommagé nétropole s'écoulé souka na tragédie na si o fozara le king c'est pas pour rien à esa batuke na place ya rochama finga ya ko rocha polémique pour rien tout ça la rende musala. Il y a des gens qui disent que non, il est le king, oui, il est le king, il y a mission tout est, il est le king, oui, mais le king par rapport au surnommé, comment mais si tout le monde a la capacité na misala na parce que contrôle là déjà ils ont ça pas plus le beau temps ngo banzembu déjà parce que on dit même banzembu n'était mais bato comme on dit mapenda banzembu. C'est ça bata de fouette, bata tembet. Tembende les gars bango. Tout ça bango. Nga jour album bata peu de fois. Baza na peu de fois ça dit bagenda na bango église ka kotonda sa baba mais bagenda ozo matière ti bata ba genre on appelle ba chiki bazalika batu mo ba yaka na bango ka chiki mais so ba opesa matière bo yezo na iti mais mutali boso ça ka constant na bato mayeli bazara ba déranger ti mais bazoba ba grand bato makelele yango mona ba ona suka to ba bimisa ba résultat zamba aleli onga ba inanga comme kosa o mais o mo mutu ala inganga te pona ok rien o yebi vous avez tant la baninga msusa to beti ba bimisi vous avez tant la ba clip ba collègue msusu comparé puis la F victime sans polémique mais pourquoi pas artiste nion so na mboka oyo so ba bimisi album na bango pourquoi pas to Toyo kakati, toi na ba parler pour pemi boye, ota na TV na yo, mota na ba canal, ota la ba to ba sel clip na bango bien, ba imbi bien, ba sel pe réalisation, makamutu chant et que message. Pourquoi pas? Na ba to ba lingi ba landi biso siko, na wa pe ba lingi biso, na ba pe ba lingi biso te. Soki emani akendaki mo mopanzi, naka mutu bolimbisi.
mais soki pe na solo li bien bobenga ngai na plus 243 ya Willy Musheni 90 697 40 plus 243 ya Willy Musheni 90 697 40 na pesi mbote na Evala Del Mbala place aza na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Mazenzongo balobi oyo ya Willy Caps Kinkela masolo vanda mwasi moko sala masolo kitoko na kisasa sala komba munene Mazenzongo na mito poto azana kata poto sape mama minene sadi ke kitoko na pesi sumbote na nyonso kitoko masque fondo na pesi bambote belé na bosanité ya Roger Kinkani encore et toujours on a pire vena biso tozara na e tozara de tout l'état na pesi mbote na docteur Jeff Njad le teta et puis pourquoi pas na docteur Jeff Njad le teta ola nangai na pesi mbote na maboko banka na pesi ba mbote belé et puis na pesi su mbote na maboko banka ba belé ah maboko banka ba belé tête de ndai maboko bank ka yona nde tozara na ye tête de ndai maboko bank place ozana peso mbote belé na pesi mbote na vena nga David Mukeba véritable conseiller principal ya chef de l'état David Mukeba place azana pesi ba mbote belé na pesi su mbote na Cyprien Nzolo contrôler bango Fergani la merveille et puis Fego place azaba mbote belé Gauthier Wing na pesi su mbote na batu to balingaki mani o pazangi kombo na pesite kusiligate na boa rotro na benga na boa na ngayo tro so moni ba otango lisusu te to benga yo o yambate to yebate point ozo yambate affaire ni ozo yambate reste à vérifier na pesi mbote na Yasmine Mwanda na pesi mbote ya pesa chombo vraiment belé. Merci beaucoup na bino comme il souka na émission la biso ça plaisir à tous les internautes qui nous ont suivis ici mon ogebeta qui vraiment mabako bo pardonner biso bo excuser biso parce que toi ka batwa parce que ba faut compte ba komara o toi la crani foati mikolo ko ni fat na o kraki ngo nzambe Herman Ampoyo garçon. Merci à Francis Wala et merci à Marcus Ngangeli de la Nation Tonton Mbanda. Ouais, on a pesi mbote na Alex Mwindi et puis sans oublier Yasmine Mianda tana oba Mwanda Yasmine Mianda place oza Yasmine Mianda na peso ba mbote belé motema ya Alex Mwindi wana batuna ngai Yasmine Mianda Alex Mwindi place bozara pesi bino ba mbote belé batutu bolinga gemani kanenge Prince la uto loba ça dit bozana bino kimia tozana bino bandeko tu ya poto boy ba artiste na bino mani yo les vrais défenseurs les vrais moutons les gars pe mamingi les gars pe na mamingi benda moni Prince la yo quand même tozanga nga mo muke mais ça dit na zongeli no maramo mikolo ça dit na zongeli ngo mikolo bato tout batala biso libanda mboka ba olembangai vraiment ba no mona mani trop et puis azo solo la bien afinga raté alinga ne pe polémique té Tokos Kimia Nzambeza na bino merci à trop na boss nanga le king fali poupa 3 fois Hassel aigle Tokos na mère na biso nana ketchup wana mère na biso ba fan na love au place à 20 ans maramunioso o ke boss a toujours na habité quoi balapa Herman Ampoyo bye bye.